Toko panza, toko bebisa, toko muka, oko ya, eya. Bataille de presse. Hey, Mbonga et Koki. Soki bokoki te, boko ma lettre d'émission, boko soki te, bo déposer yango. Po soki boboyi, peuple boko bundena peuple. Soki otie tembe, 10e mili wana bisika bozalaka wana. Omoni mumbele na sima na bino, ngaba, makala, kingabwa, toko matela bino lemba, matete. Toko yela bino wana toko encercler bino et kozala apocalypse pour na IDPS. Yebisa bango, oya le bilo kwa mbwa ajala mbango. Posa de national, lokola mutu na ye wana esalaka te. Mutu wana esalaka te, akamata mama na ye na tata na ye, na bandeko na ye, ate nekosa de national. Quand on est au Congo, toboy na biso de national wana mwana mboka. Un président ya Union africaine. Na mboka na o mwana ya mboka na zo benga na étranger oya nyoko lié. O yozali, o yebi mamba ko nyoko la wana. Ozo côté la garega. C'est qui yoza traître. Biso na Congo nde toza boyi. Ya liboso on ne considère pas Chilombo comme le président de la République, n'est-ce pas? Yami Balé, nous tels que nous sommes, en tant que Congolais, nous vivrons chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Témoin Namboka, coordonnateur, il y a place à résistance à Tshangu, Hervé Matata, Oboyebi, et Sika Wapi, base au Chipo et Salama, et Sika Wapi, tout ça, n'a pas de Konanga, Junior Mboma, de Konanga, Nova Makatuka, donc Bissonde, au Simbi Tshangu, dans le mouvement. Merci mon Namboka, et ça peut être question de mettre à la base à Tshangu, Toronto, tout le monde dirait que vous bannissez avant les 23 et à Mapuna. Mais mon Bissot, on a la poignée de toi, il s'abattait à l'aide générale. À l'aide générale, président Eli Martin Faloutan a sangisa qui biso na boboto a présenté qui oza mokanda ya libération ya Congo mokanda to bengi yango réforme proposition ya réforme ya CHAΗNE mokanda wana tanga pesa ki biso na ba jeunes étudiants ba jeunes oyo nyonso pousser nani mututu mokanda ko na maboko na biso et puis président a souligné bien le message na lobi clairement et que soki batosi makambo na lobité na kobimisa peuple na balabala. Alors, armes se préparer na combat, ils aura toujours aux aguets, ils aura toujours vraiment propre en action. Il y a un moment où animer l'esprit mort ya bitumba ka bagarre. Nous avons en action. Merci mon Mboka, on a vraiment vu la art pour ça y la critique qui base à Tshangu pour péner la force. Alors, ni les autres la photo pour qui est photo qui est et là ko toko le baboye. Et là moi liboso, on a rebi sayo, le lancer au moni événement mo le kiao. Événement na nuana au moniawa ezali oyo photo ya moto ya bololo asala le côté na kata ville ya Kinshasa soit disant ngobia a tonné le côté asala le côté bon civil peuple kinote amatisi banderole azui audace ya koya ko kata banderole président Eli akitisi on sait mbula na se na butu akitisi ya biso ayeko matsaye bisika o biso teki ya biso yango biso bito koya na butu te to koya na moi po biso o mona bilongo so ta biso to kati yango lelo na moi sabango ke o aza mobala tembe aya lisusu aya komatisa ou bien aya koprovoquer comme ça aussi là na bango na makambo etali ozo sangai 2023 musika te 2023 musika te to ba clairement boy makambo tozo loba to sabato bataille de presse hey Mbonga et Koki soki bokoki te boko ma lettre d'émission boko soki te bo déposer yango po soki boboyi peuple boko bundena peuple IDPS tozo bisabino botika ngonga yango ya ko démissionner soki bo démissionner te talibino biso toza prêt na combat mikolo nyonso 2023 te biso total bino élection fo salama toboyi 1 glissement toboyi 2 recensement toboyi nyonso obo salawana. Vous n'avez qu'à obéir la loi proposée sur la réforme CHAΗNE par le président Eli Martin Fayoulou. Ce qui est bon, Tembe, Bokondi Mayango, Bokata Gazon, Bokoalo Canada, Bokondi Mayango. Poto Melissa Bini, la potopoto ya Moto. Nanko, ce qui est bon, Yango, Bokomona peuple. Parce que vous avez besoin de IDPS. Vous avez besoin de Kola, nous avons besoin de ensemble. Le Yengé, nous avons besoin de Bokata, le peu aux abomotés. Pe
Peuple a se retiré dans le coin. IDPS n'a mis bine batika na ndenge na bango. Vous ne représentez que 5% de la population. Alors la population congolaise, ils ont nyonso. Ils ont la ngambo ya Martin Fayulu. Soki otie tembe, 10e mili wana bisika bozalaka wana. Omoni mumbele na sima na bino. Ngaba, makala, kingabwa, toko matela bino lemba, matete. Toko yela bino wana toko secret bino ekozala apocalypse pour na IDPS. Comment bino bokomi kokote la miibi? Gouvernement ngo bosali bino bo bolobi vérité qui est besoin bloquer. Bozo pesa la poste na batakabila, bato boyaki, ka bango bozo pesa la poste. Bosangani po bolia mbongo wa congolais et bo poussa mikolo, bolo ba glissement, bolo ba élection kozala te, bolia mbongo bo finisa la poche bino, on la souffrir. Awa tolobi awa. Non, N-O-N, non. Tokotika bino ta seconde mo côté. Tozo kebisa kabuya. Tozo kebisa ba membre IDPS. To kebisi ba dans le sens à koloba boy. Nazo isakabuya yo déjà oloba que za cochon. Tu es vraiment un cochon. Pour kabila zonga na mboka déjà za cochon. J'ai beaucoup mi ko sala. Ya okende na terre jaune. Ko pesa bato ba 80 000 francs. Pour na baba soutenir bino. Na moins Nzela ya 50 km au sali wana. Oh, bon, inauguré. 50 mètres plutôt. 50 mètres, s'il vous plaît. 50 mètres. 50 mètres, oh, wana, bosali wana. Oh, bon, quelqu'un inauguré. Nzela terre jaune comme poto. La poto. Oh, yo, bon, quand c'est le peuple a voté pour bord à 50 mètres. Oza Lokuta, vous n'avez pas un discours, il y a aussi la population. Peuple a baillé. Peuple pena a baillé. Toboyi bino. Toboyi. Toi, les lots qu'on a bino te, bino de moi les lots qu'on a biso, il y a des lots qu'on a biso. Quand on a dit ça, ça va dire qu'il est des étiquettes et ça pour l'élection. Et ça pour l'élection. Seigneur, bon, bon, mukuna. Na badiambo mukuna mela kawana. Na mukuna viola sala kawana. Mukuna n'est pas modèle. Est-ce que mukuna connaît d'abord quoi calculer? Est-ce que mukuna est un chic? Mukuna pas en classe. À sala université ni mukuna là. Bon, ba mukuna botia na seni. C'est comment on comme on a cerveau en bois. Beaucoup comme on a quitté à l'auto na cerveau en bois. Tout ça c'est bien clairement et aussi mbaté. Moto bokeko zwana. So ikadi masoki nani wana botanga kombo. Na dodo kamba botanga kombo ya président de l'église des réveils bote ba tunami ba probable candidat no botia wana. Baza école na bino toboyi bango te. Ba école ezebe ya kasa Congo to kopona ba école musu. Koma bino na makambo tali gouvernement bozo tia bikolo na bino. Na makambo tali bozo bikolo na bino. Na makambo nyonso bozo la tribalisme. Tina seni mo na tribalisme. Ku o botia ki ba tribalisme to ko panza yango. Seni to ko panza yango. Nyonso tu to ko panza yango. Buku na d'abord ndazali wana atosi bible te. Akamati a violer moi si. Bible zoko kangote a violer no mibeko ya nzambe bible. Bakoti ici ba mission na boloko na chiluba. Si manango ba rotie est-ce que vous respectez na seni est-ce que vous respectez mibeko liko nzia mboka constitution yeko bible ndimi yango te muku na sena fantiri bolo ngwana. Dodo kamba wana na yebiye malamu. Na yebiye malamu. Abande tonde sangana na ye na cadre ya ba pasteur oyo bando sangana sima ya vekala pe asona makufa. Na yebiye malamu. Aza model te. Tolingi ete ambe kata mokolo moko te to tumba église ne wana ozaka liboso wana. Boza na seigneur opesa biso te. Biso to ningi bato bazali na tina. Te proposer bino boy. Te bisi no clairement. C'est un niveau de la rotatif. Et c'est la rotatif dans le sens que tozu président ya liboso. Toche ba confession religieuse bo sangana. Boko banda ko sala 3 mois te maponomi e ko salama. Yango to bina bino clairement. Tangu to lo bana bino clairement il faut boka yango. Boto samaloba oyo te proposer wana ezali bilei pour na congolais nyonso. To boyi seni ba politisien yango ba commission ba politicien to ndimi seni oyo ezali kata ba congolais. Yo boko tala chilo mbonde ko na ngai. Président de la République, soyez pas soi-disant tant en classe ndeko na ngai. Est-ce que tant en classe? Autre décrété au babengi deuil national ya ebembe ya Tanzanie. Oh, national na nini? Est-ce que Mangufuli est de la nation congolaise? Est-ce que Mangufuli est de la nation congolaise? Ce qu'a a décrété deuil continental, ça va? Parce qu'il est africain. Mais la carte à Congo, deuil national est au salami ya Mangufuli, peut 3 jours. Vous savez que jour où on a carte à Congo, jour où on a carte à Congo, c'est tout ça les fériés.
Le Congo perd combien? 2 milliards de dollars. Et puis, c'est 3 jours. À Kamata, 3 jours, on a Kemerotiango na Mbujimai. Kuna ba paraisseur kuna minko bota bana paraisseur ça kuna trop. À Kamata, nous voulons le travail. 3 jours, l'icône a président de Tanzanie. Honoré Ngwanda d'ailleurs. Est-ce que décrété 3 jours? A décrété 3 jours. Les Congolais, bazo kufa na Beni. Les Congolais, bazo kufa micro du jour au lendemain. Mais oui, bande ko bakufi peuple Congo et kufi na mbule uti beta érosion partout. Bato bakufi a déclaré jamais journée ville morte. Il a déclaré deuil nationalité. Pour na Mangoufuli. A qui a déclaré 3 jours. Dans 3 jours, on va perdre combien? Il y a 10 Moto et Zosala Bangote. Attends que la cité dit dans l'émission clairement deuil national, la bonne français. Ce qu'il faut, Congolais, il y a qualité à l'écolo. Il y a haute facture. Betinen. Tu l'as boisé du bon Betinen. La Bougaoui. La Bougaoui. Tu l'as boisé nani? Iboma. Quand on a été. Dans le lobby, les Congolais haute facture, on va Lumumba, on va musée. Ceux qui ont Kati Motema, le Lenya Bosso Kati Motema, nous avons déclaré deuil national. Pour travailler pour les Congolais, Mangoufuli. Est-ce qu'il y a Koufi pour les Congolais? Deuil national à Nilango. On dit que les gens ont l'examicolo, Motema et Salomoto. On a l'examicolo pour, tant qu'on appelle l'élection, voilà, l'État n'est pas notre allié, tout le monde a bon côté, tout le monde a bon côté, élection c'est la maté. On ne va pas t'accorder à ta seconde moko, il y a Pamba. On m'a dit que tout ça qui veut ça qui est pas de vaccin dans le Congo. Pas de vaccin dans le Congo. Le corps aussi bravo. Et si tu les sons auto ces libérés. Les sons auto ça suit les que on met Kabouzo battre dans la élection. Biso na Congo les tous abouis. Il y a on ne considère pas Chilombo comme président de la République, n'est-ce pas? Yami Balé. Nous tels que nous sommes, en tant que Congolais, nous vivrons chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Mais c'est qui c'est qui dit ce qui a posé à cause de la deuil nationale. Azo moi si naie, na Kagame, na Karega, na Baseme qui n'est au Achaba reflet kuna, à faire un deuil national. Quant à nous au Congo, tu bois deuil national. Mais ça c'est une folie. Comment pouvez-vous accepter que Mona Chilombo a cause de la deuil national, Yamopaya ou Yazan Colombo Kate? Comment pouvez-vous accepter que Mona Chilombo a cause de la deuil national, Yamuto ou Yazan pays Moussous? Tomona Bamouze, Bakufa na kati ya Congo, asengela bango deuil nationalité. Tomona Balumumba, Bakufa na Congo, asengela bango deuil nationalité. Tata na ye moko, etia Tshisekedi akufa, Chilombo atikala cause de la deuil nationalité. John Magufuli akufi, oyo eza président Tanzanie. Na Tanzanie bakolia malamu, na Tanzanie bakola sala mamisala, na Tanzanie bazana di moko malamu. Asengi deuil nationalité, ayo kosenga deuil national kati ya Congo. Ndeko nanga na yo ke wana eza kobanga. Chilombo akobanga élection, ndeko mwana mboka. Chilombo abanga élection parce que ke ndenge toza na luru wana, Tshisekedi akosala selo côté, pe akotika ndeko gagner mponami te. Yango tolobi na ye, on n'a pas confiance ya deuil national na ye wana. Batu nyonso bakokemisala, bana classe bakokende ba kelasi, batu bakokende ba wenze, biso ndo tokobana telema, toboyi na biso makambo deuil national. Soki aza na poste deuil national, lokola mutu na ye wana esalaka te. Mutu wana esalaka te, akamata mama na ye na tata na ye, na bandeko na ye, akende kosala deuil national. Quand on est au Congo, toboyi na biso deuil national wana mwana mboka. Kasi mwana mboka na ye awa na chango tongo na mwini art moko eleki awa sepesi na makasi na bipe na banandio bakolanda bino kosepesa bango makasi. Alors na presque tosala art oyo tokoki kosala mpona nini tozongi tokende na maponami ya 2020 totake kote oyo tomoni gouvernement ya Zama Lukonde lobima toyoki kote bapesi ministère bapesi baaki mwana mboka oyokaki makambo wana esalaki yoka na yebisa yo omoni politique eza ya technique. Tshisekedi prépare les élections pour la 2000, combien au lobby. Mais nous ne préparons pas les élections pour la 2023. On ne va pas arriver à 2023. Tshisekedi va dégager le pays Congo. Congo Zomona. Tshisekedi Agokima. Pour te confirmer, pour le moment déjà, Bandi a constat à Singapour. Il reste quelques jours à Osani, à Zokima. Félix était venu enrichir sa vie. Félix était venu prendre Penayemi Panaye pour accueillir sa banane parce qu'Azaki dernier chômeur na kata Congo. Le corps a vu en haut, na 3 ans au Asali Koki, na il faut qu'on ne va pas arriver à 2022 qui sait qu'il doit démissionner. Ça je te le dis. Ceux qui te commis en 2022 tu m'as démissionné, vous allez couper ma tête. Ça je te promets.
Yami Balé. Mais c'est Tshisekedi n'a pas la compétence de gérer un pays comme le Congo. Mais il faut quand même des Congolais. Tous quand même tout le monde ici. Un pays comme le Congo, est un pays où ils ont la compétence, ils ont la poids, il y a Tshisekedi. Il y a un peu de Makamboza Kobeba. Ça m'a le Congo, ça Kolobawana. N'a pas de besoin de mission dans la Bissakio. Ça m'a le Congo a sali composition gouvernement. Et il y a comme en akati ya Tshisekedi confusion côté. Tshisekedi a su Moto a créé le corps directeur, il y a contrôle, il y a gouvernement wana. Bako benga Jean-Marc Kabound. Pour le moment, pour ça Malokonde après ce poste ministère, il faut le passer par Jean-Marc Kabound. Quand il contacte Jean-Marc Kabound a pris son confiance, après il ne passe à main. Et puis c'est coïncidence. Le long des aboyés, guerre grave et contre la carte à parlement. Yanni Bosso Balobaki, le gouvernement l'aider. Est-ce que l'aider bima? Yami Balé Bayo Koloba. Le gouvernement le 15. Le 15 bima, on a eu ça que tu comme à mois d'avril, le gouvernement combattu. Le autre comme 40e jour. Déjà 22 jours, ça nous laisse une semaine. Est-ce que ça si il a une semaine? Non, c'est pas le gouvernement. Non. Bazana posa que non, glissement et quota, toke na maponamité. Biso peut toujours les ngabongoti. Namoni bourgmestre ya Kimbaseke, libomo papa nanga, ako kamata photo na ye, na Santini Ngobila, ako kungisa ye. Tomoni Ngobila wana auti ko teka wenze na ye chino mbongo balie. Marché eza connaît plus de 35 000 personnes au Congo. Tshisekedi na Ngobila basani bateki yango. Tozo na information, tozo ke malem. Yo ebinga iti. Ngana guerrier. Na ko bana bana mboka o ba ko na libanda ke ngana za guerrier bandeko. Eloko banga ezangi sakala eza makoki. Bana na sisa université na zo musala te na tikala ko samu journalier. Mais na ko sala politique kaka na makasi na ngai. Soki makoki epese melinga. Soki makoki epese melinga lelo. Boko yo atono mboka yo koma paralysé. Et puis Tshisekedi akoki makana komba mututé kaka ngai. Derrière moi il y a beaucoup de personnes. Na simalanga population basée belé, on a coupé ça audio makambo salami. Au moins déjà au bandi ko sama wana déjà ça avant goût. Yango na lobi boye. Bourgmestre wana soki akolia mbongo ya Ngobila akolia mbongo o bateki weze na Tshisekedi. Wana talibango to boya na kati ya Tshangu. To mona effigie ya Chilombo. To mona na Tshangu. To mona effigie ya Ngobila. To bana na kokata yango ya ye. Achata ngo na se wana. Na tindi basoda nanga. Na bibolo ngolango balongola. Ayoko tshela biso musu awa. To tindi basoda to yuti ngwaleza Chilombo 4 effigie ya Chilombo awa na Tshangu. To longola kabila 5. Awe tikala batuna. Yo mona utambola Tshangu bi mona effigie ya Chilombo na Tshangu. Po abanga biso. Ndenge toza soki toyoka kache effigie toke to longoli. Soki toyoka kache effigie toke to longoli. To ko permettre Tshisekedi acha effigie na Tshangu te parce que Tshangu n'avait pas voté Félix Tshisekedi. Yango tolobi to ko banda ko tumba biloko batune nyonso. Et puis na semaine to bandi lelo to ko yoka no awa to paralyser yango. Pour le moment on ne recule pas. Tozo keka liboso, tozo kena makambo na biso na ndenge na biso, to ko panza, to ko bebisa, to ko buka oyo ko ya. Merci papa. Bonga vraiment ya bela ko beate. Nande na kanda. Po na 2018 to mona ki peuple congolais et voté qui ozalaki capable de gérer mboka. Mais to ko kamwa ye mutu o wana soi-disant Fati soki beto biramu te ko panza yango. Siko problème la ezani. Yeso ka gagner élection. Ado banga nini? Donc élection là essayer mais hier ba ko tricher déjà. Ezali la classe donc examen ba président temba yo ba do yiba déjà moi ba papier po obomba. Président wa biso ayiba ka te université. To yebisi bino ba laboratoire yo supposé sala. On a seni on a ni nyoso de ato yebi. Mais yebango élection en 2023. Pour nous, on a candidat élection. Pour nous, on a tout ça désordre. Nous sommes peut-être meilleurs que 2023, au quitte, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ça, on a élection. Pourquoi on dit l'élection 2023? Pour te dire que c'est une affaire où les apôtres n'ont pas posé la population. Pour nous, on a mboka na yo lelo oyo pour sa liberté. Non, mais mon Konzamboka a eu déjà façon ya Rosalela. Donc contrôler ces nuana, pena bakamiwana yango. Siko ba o ba atie la biso soit disant de atoyoka, soit disant mukuna.
Moto a violé déjà. Mbimba pasteur, Moto a côté prison, Moto a lié la Kabila. Yo ça veut dire que na semi. Omoni, bon qui s'habite avant comme 2023. Maloba au président de la République, élu du peuple Martin Fayou. Oh, après si, on lui parle telle sabine façon, oh, il y a gérer Mboka. Boye, babolanda méthode naï. Mais solidité. Toi la kanda. Et puis toi comme ça tout ça. Tout ça il y a dans Moïbi. Na masina na osanetini. Osala na le côté. Soit disant tu sais quel mutatindio, plan to tchanga bandero ya président élu, balongola bacha to kati yango na mtema moko. To kati yango. Et puis to lingo comme ça. Kabila, est-ce que vous pouvez comprendre? On dirait tout le monde la biété. Yo mo le question Kabila azongi naza lapin, naza cochon. Mangala batio ozambua parce que makina ambua bombelela ngo so mo mo gene ale chekuna na makila na yango peut-être et troublé. Yeba ke Tshangu na micho to. Donc yo kata makolo to ebi déjà yo. To ebi yo. Au moins il va c'est à ma belle. Au moins ceux qui vengeance, mutasali vengeance et la très danger. 2023 élection. Et là on garde le bango. Ils sont les Congolais qui découvrir en seconde siko qui a Rwandais. À cause de biso qui a dans la maman Marthe. Et biso ba kolomboka oyo to kene longo mwana mboka Fayulu. To vérifier to moni maman na ye azana Rwanda. Et ba ki la balisier comme ba Rwandais ba matriarcat. Comme azana mwana ya Rwandais, ba Rwandais ba balisier Denise Nya Makero. Nde ayawa konyokola biso ezalaki avant-hier la fois passée ba mama bakendaki kotika mukanda na bango epa ya ndoki oyo aboma batu na mboka ya Congo Jatilingo bila kotikela e demande ya batu oyo Tshilombo bomaki na este mais tomoni Tshilombo atindi ba soda rwandais Tshilombo c'est Tshisekedi ndoki ayiba pouvoir atindi ba soda rwandais na Jatilingo bila baye kobeta babomi 4 mama babomi biso 4 ba mama pe bakangi ba bendele ya président ya mboka Martin Fayulu Madidi. Nous les populations congolaises tous une initiative ya ko yebisa Tshisekedi boye yo loko zotinda bato IDPS ocha bango na Nzela po te baboya élection. Nous les Congolais toleki baluba na ebele pe toleki IDPS na ebele tokobanda koboma IDPS nyonso na Congo. Tshisekedi ake kozwa vaccin ya mabe eza poison et bomi bat na Kenya mobimba bat bakufi bat na Kenya atikali mukena kata bandako Tshilombo Tshisekedi Rwandais aye na yango awa na kati ya Congo pote a infectango bana ya mboka biso to yebisi boye ya liboso ye moko Tshisekedi chuba non yokufa Tshisekedi alobi te le peuple d'abord le peuple yango oyo ya ba Rwandais oye aya pona koboma bango pakende yango to yebisi boye aye ba yango 2023 qui nie qui plaise élection ezali mokonzi Afrique mobimba pe ya Congo Martin Fayulu Madidi chef de l'état alobaki déjà pe akokoba suna koloba le 27 ya samedi ya semaine au courant semaine tokoza na siège national na biso président koloba propos ya élection ya 2023 mais message na pesa sopona bandeko ya poto bido ba oyo besoin na mon numéro ya monsieur Tshisekedi boye bisa eboye biso peuple congolais oyo non to kutane fara te na biso tobeta bato Tshisekedi tongo midi poko awa na Tshangu eza Rwanda te ezali Tanzanie te eza Congo Tshisekedi boye bisa boye bino ba oyo bozwaka moyen sola na ye boye bisa Tshisekedi boye gouvernement na ye oyo asali ya ba Rwandais apesi Georges Roubert wa ministère apesi mutu aboma bato na Équateur mbemba 2 ministères apesi Moïse ayibi mbonga mboka kopesa na Mazembe akoma na ye millionnaire mbongo ya mboka misala ya bana mboka Moïse akanga boma batu na Lubumbashi atindi batu babomi po bayibelake minore na diamant na richesse ye Tshisekedi boye bisepe lisusu boye Jatilingo bila abomi biso ba Congolais plus de 3500 personnes na Yumbi atindi ba soda ya Tshilombo ya Rwandais bakwesa po batu bakufa Tshilombo azuye na Kabila baye ko récompenser gouverneur de la ville pozaki mission atindaki boma batu biso to récompenser yo musala kuna na Yumbi babengani awa ye ko boma su biso abomisi biso déjà belé donc pe le tozu initiative ya koisa elongi ya yengo bilandoki na Tshangu totumbi yango kasi tosengi boye Tshilombo soko za pena mobali ya tembe leka na écran
loba que l'élection 2023 ngai monsieur Chilombo na prologer yango le jour là vraiment ngai combattant jeune obino ba ndeko poto bozomona na comité nzoto na nganje ngana te matin na presse Tshisekedi de l'élection arrêté soki bino so congolais boko banga ngai ninga na combattre Tshisekedi ata na banga ata na kwenda na mituka wana nani na combattre Tshisekedi yango to MC bino bande kwa poto boye bo soutenir biso na moyen na bino koto Tshisekedi a matisa na dollar ekoma 450,000 francs 10 dollars ekoma 90,000 là mboka oyo ekufa nango déjà apesa ba Rwandais privilège na mboka oyo Gombe oboka commune ya Gombe oyo bino afa bokende poto bovandaka ekopa nango ya ba Rwandais baboto ya biso ba mapangu Tshisekedi abengi le Nyamuleni ce sont les son frère bande kwa poto bino ba bovanda ba mindele na Belgique na États-Unis wapi kuna na ba mindele na Allemagne botanga na kelasi nini le Nyamuleni ce sont les Congolais mais Lelo ndoki ya Rwandais 50-50 ya Chilombo oyo mama na ye Rwandais papa na ye muluba ya Tshisekedi aye koyesa biso boye banyamulenge bandeko na biso toyesi bango boye tokose faire face ya liboso na Tshisekedi mais c'est Tshisekedi yo fongola makutu na yo ya ba Rwandais pays lokola Tanzanie ndeko cameraman ndeko journaliste c'est grave a paralyser RDC Tanzanie machine eleki yango na monene na géographie machine eleki Tanzanie musika Tanzanie jamais président Tanzania koki kokufa mais c'est Rwandais Chilombo a paralyser Congo pe asirnomango deuil national est-ce que ndeko atangeni pe abimisi mbongo ebele ya mboka apesi po alela ebembe wana na kati ya Congo biso ya Congo to biboye ebembe wana reste mwa kundaki yango de kuna na Tanzanie soki yaki atonga to kata ngo mike pe Tshisekedi to pesi yo ba jour atami balete basango tous les églises religieuses de la kati ya RDC tozui mokano pe moyen ya ko manifester bitumba yo monsieur Mutumba yo osali tracasserie ba koti na kati ya prison yo oza tribaliste l'église na yo bandimi tout okimi to boyi ko sambela kuna pote yo za ndoki numéro 1 non ya Congo pe église oza viola bana ya batu monsieur Mukuna Tshisekedi alotinda yo ofinga ka président ya mboka Martin Fayulu Madidi tuna monsieur Versa Karega bien to édika ki ye la fois passée na Gombe ye to kendela ki ye to pandi la vitre nyonso ya ambassade ya Rwanda to panza ki yango déjà pona koyebisa ke monsieur bima mboka o eza yo te zonga na mboka na bino ya Rwanda ya Tshisekedi ye Tshisekedi na Kabila oyo bakoya kolanda yo kuna en 2023 Garega a résisté après cela Chilombo tini ba soldats rwandais bazobeta biso bali réel na nzoto président ya Union africaine bandeko ya poto bino bunda to libérer Congo un président ya Union africaine na mboka na mwana ya mboka na zo benga na étranger oyo anyokoli ye oyo ozali oyebi mamba konyokola wana ozokotela Garega c'est que yo za traître yango to bengi yo Chilombo yo lokolo za Rwanda to yebi yo mama Marti la fois passée ça interview mama Marti alobi na yebi na ngai Chilombo te Chilombo papa na ye abalaka biso basi 5 Kabila robenga papa na yazo Mbujimai Chilombo bagenda ko bota ye na Rwanda nda yaka akoli na Matonge na Kalam komi na Kalam oui très bien akoli na Kalam mais c'était Rwandais ayibi la mbongo ate kuna poto merci mingi regret na ngai za mwa ebele pona mboka na biso mboka ezali kotambola malamu te pona nini tango tosalaki d'élection na 2018 toyebaki bien que peuple congolais nyonso ba 4 coins nyonso ya RDC to votaki président Eli Martin Fayulu mais c'est Tshisekedi Chilombo akiko sa ba négociation na ye azui pouvoir na ndenga ki moyibi amemisi mboka pendant 2 ans amoni ki azali kokoka te alobi ye aza dirigé par bato Kabila bazali ko bloquer aye komema biso keno to kende na union sacrée mais union sacrée ronde ko journaliste ti lelo banda basalango baza ko benga ngo union sacrée atie aye ko nommer premier ministre mutoto yebaki na série ya matata pona azaki ministre sport a nommé premier ministre mais jusque là banda noma e ti lelo gouvernement ebimaka te tala peuple nde tozali ko souffrir gouvernement na ezali ko bimate na cause ya nini toyo koyeba bien que mutu Kabila a bloqué yango atindi ba lettre na ye na minute on azaki informé même bande ko mususu baza na Lubumbashi kuna ba benga ba lobi ke mais c'est Kabila nde a commis ba lettre a ebisi ki Tshisekedi apese ba poste na ndenge ba yokanaka
Tine tozali komona boye gouvernement esali 1 mois ezali kobimate eza mese Kabila nde aza ba décision na ye o azui alobi soki mese Kisekedi azongiseli ba poste na ete ndenge bayokanaka na kingakati seke ya ko assassiner ye mboka kozala tombe akobombarder mboka aza na posa apese ba poste na ye ndenge bayokanaki ndenge azali kosenga ke chaque parti politique epese nombre ya bato oyo ya konomé ba ministre Kabila aboyi alobi na parti na ye akotinda isusu ata mutu moko te ye bayokana kaka na baporo basalaka po apesa ye ba ministère na ye eloko mosusu ezali kokamwisanga nazalaki na lemba kolanda ndeko lokwa mutu ya IDPS secrétaire général ya IDPS Kabuya ntango auti opesa discours ne na lemba esili azongi na base na limete azali koyebisa peuple congolais oyo bazali soi-disant bakombata IDPS na 10e ri ke nyonso tozali kosala eza mensonge baélection na 2023 biso tokosala yango te tozali kokende na enrôlement po toarole bato tokosala même 7 ans ou 8 ans élection na mboka ekoti kosalama te ekoti kosalama te aplis ndenge eza wana élection ekosalama te côté ya seni toza na mutu na biso tokotia tozali proposer 2 personnes aye kotangela bango mese oyo azalaki comme oyo toyebaki na ACK Mese Mukuna papa ngai papa na nga afani na Mese Mukuna toyebeli na kotanga classe afani na Mbunjimai abandi commerce mwana muke Mukuna kotaka zamba kotimola ba diamant atikala osala betidi te lelo tozali kolanda azali ko proposer biso mese secrétaire général ya IDPS ke bakotia Mese Mukuna président ya CENI po na élection ya 2023 aya ko publier kaka ndeko Fati kaka le même bango bazali koloba na 2023 ba élection ko kenete bazali ko banga pona nini bayebi ke bien tant ba élection sama na 2018 mais c'est Fati abimate yango wana bazali ko banga tozalaki dernièrement na discours mais c'est président Eli Martin Fayulu apesaki aucholo basoki mais c'est Félix Azana assurance que peuple congolais vota qui mais tokene na ba élection na 2023 kaka le même moko monsieur Félix azali ko kima élection na 2023 ebi malheur na ya sala azona été yango tozali ko senga boye na peuple congolais biso tozana na motiver tokoti ko lembate pouvoir autopesa Martin Fayulu et ko zonga kaka un jour pour ça na biso azali ko 2023 ngo komate to bunda bitumba to enrichir pouvoir wana a démissionner atika mboka to kama mboka na ndenge mususu monsieur Félix Tilomba atika mboka eloko mosusu na yo regretter na moni ki azali ko diriger mboko bien tazali ko kokatende ko na ngai ata makambo ezangi na utofana na terre jaune puisque naza na lupango na ngai na terre jaune mais c'est Fati ya na terre jaune ba komi 900 km bazali ko sala prince puisque corrompre biso bana ya terre jaune po ba voter azali ko yana ba $50 par personne tozo yango po to voter na prince bazali ko même c'est Kabila to mona te asala prince ya 90 km il y a 900 km, pas quand même 1 km de Konangai. Azali koya koloba kena ko sala Nzela oyo a plus ezali ko zota ya 27 mois. Plus ou moins tozali ko tia 27 mois na ezali wa 2 ans na 3 mois. Pour basa la pointe il y a 900 mètres. Pas quand même 1 km de Konangai mais mboko to kotambola ndenge ni. Totika président Eli Martin Fayulu ndenge azali komema biso to bundaka ka politique to enrichir pouvoir na biso. Après c'est là comment on azali komona keno ndeko moko azali na Belgique o abengaki grand frère nanga ebisi keno mais c'est Fati azaki mutu moko babana ko kebuka ba magasin ko keno ko zwa ba carton ba biloko expira po ba ya koteka na Congo na ndimeli yango pourquoi deuil national o bazali ko benga un président ya Tanzania akufi mais ndeko na ngai na koyebisa yo na fai na munga fula na moni batunde bazali ko kufa na érosion batika lo sa même deuil national te Félix Tshisekedi papa na ye akufa to sala deuil national mais un président étranger akufa yo lo bamboka 3 jours deuil national en tout cas toza regret to moni ke capacité na ye ve atanga na ye te aza mutu moko biso même biso to koki ko kamba ye to fansi to zali ko tangise matière yango to kamwe ndeko wana Fati alobaki deuil national ya président akufi wana en tout cas na regretter mingi nazali ko regretter na ye na kufi na base na biso ya Tshangu 4 mama babomaki bango et pas ba policier ya Rwanda soi-disant Tshisekedi mutu atindaki bango basalaki négociation na nani bourgmestre nani ya Masina o tout ça azalaki na lemba aibi na lemba tout ça batindie na Tshangu azali ko sala mama mabe na Masina babeti ba mama oyo bazalaki ko kende kotika nini na bango na gouverneur memo na bango
4 mamans bazaki ya kokufa blessure ebele sopi de 23 bazaki blessure bafimbu bamama na maputa mitakala baimage wana ezali na telefone na ngai na filmaki yango awa ndeko na ngai Toussaint azali kopesa ordre baimage wana ezali na miso na azali kofilme ye Toussaint azali koloba bobeta bango ngai mese fati moto atindaki ngai bamama oyo bazali na droit ya kotika memo na bango te bon tozali kotelemela babuzoba oyo Tshilombo azokomema na kati ya Congo. Tshilombo j'espère que conscience na yo esalaka ke non oyaka mpo ozwa okende na yo osundola peuple na pasi ozodistraire bato okokende boye pati na bato oyo bazokumisa mito esalaka te beton est-ce que likolo ya beton totuna nano bandeko ngube ebotaka likolo ya beton masango ebotaka likolo ya beton mpo tolia toza koloba bandeko boza na étranger bino so boliaka na bino matin midi soir mais biso tozomona awa botunaka bandeko na bino botika awa Tshisekedi azodistraire biso quel que soit malade nini élection et puis élection wana baluka président moko ya seni oyo akozala ni contre ni pour azala au maître ya mutu nyonso soki oyo abimi apublie oyo abimi toko to sentir que oui ya solo en plus cour constitutionnel na mboka na biso koma okolo oyo azoya tika totia ye boye po abatela biso tozonga na baposte justice ya mboka ezokufa tala makambo asali ndia ya bato ndia aweleli mutu aza malade mais congolaise aza wana ndia azobene toketo welela mutu congolaise amipesi na telefone ndia asiliki apapoli congolaise mbata bomoni ndia mabe or eza ndia bokendaka mpo bobimisa bambongo bapoliticien ndia wana akalelaka bino bokomeli compte bino nyonso verve na makala état de droit yango oyo biloko Tshisekedi ezosala na periode na yo epesa soni lakisaka mpe baimage ya tata na yo te lakisa baimage tata na asala marche ya Mobutu na Kabila lakisaka ngo bino bakomo balukela bato alamuka bamama babima boye bakomo beta bakofinga bango ngana yebi bilongo ya bapolisier oyo ngana zali wana nsima bamama bapolisier babetaki bango tolelo bameninga na komi na masina na kolakisa bango baza bato monge na bona okende bobimisa bapolisier nyonso bazalaki mokolo wana na kopointe bango babeti bamama na lolenge moko yango te bamama basimiki balobi bobike no tobota biso batobimisaka bino bowite pa na biso mais eloko bosali biso est-ce que état de droit yango Tshisekedi tika ba distraction toke na élection et puis l'élection oza sûr que non okotika no pouvoir okoka te soki ya solo penza bazu président seni bazo publier province tel territoire tel autant de voix province tel territoire tel autant de voix par ici tozo kende yo Tshisekedi penza okende course na fa lupo okoka eloko tokoyebisa yo yiba na yo mbongo lia na yo mbongo lelo tata papa Etienne arrêté yo yoko lokotango bakabeli yo ndiri ndimela yeba te okotika bana na yo bakosoutenaka pe politique un jour oyo ozosala ekobalukela bana na yo baimage oyo tokozongisela yango bana na yo ndeko eza soni ntango okotuna ngai message ya mboka tant que peuple akosouffrir peuple akonyokwama peuple ali na misère population congolais na est bakokufa lokola basoso lokola banyama mais kosala nga soni ntango okotuna nga makambo ya mboka nakozanga eloko akoyebisa yo eloko akoyebisa ya bosoto na kibobolole Tshilombo akosala bakei kokotisa session extraordinaire na plénière na assemblée nationale epai ya mboso kudia kwanga pour que basala réforme ya loi oyo epesaka député makoki ya kozala garde na kati ya parti politique na ye député adépendaka susu na parti politique te akoma kodépendre na union secret ndeko eyali soni yango eloko yo kotuna ekosala soni ekosala pasi na bitumba ya basakana bali bana ya bangulu ya mwasi na ngulu ya mobali oyo bakosakana kuna na kati ya assemblée nationale oyo bakobunda kuna mpona bosoto ya mboka bakoluka kotripote pour que bagarde fraude électorale na 2023 ndekoloko message akopesa bayi bakongomani yali nini yali message ya monene oyo tata mokonzi ekola uti kosala yango mokolo samedi na collège Boboto tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Aigle supérieur atalisi bayi bakongomani boye ke alingi mboka atako bayibaki pouvoir atako basekeli na résultat ya peuple congolais motoki ya peuple bakolia bakosenrichir habité nyonso wana ekotonga mboka te totala liboso napesi proposition ya plan de sortie de crise
na kati ya plan sortie de crise ndo moni tata mokonzi abimisa biso réforme institutionnelle ndo moni tata mokonzi ekola apesi biso élection anticipée na kati ya réforme institutionnelle tata mokonzi ekola abi te nakopesa nao nyonso te minduki nyonso na bombi kasi nakobimisa nano monduki ya liboso abi totala nanu CENI ndo oyoki abimisi na kati ya CENI wana a proposé loi portant organisation électorale indépendante de la CENI na kati wana ya liboso na chapitre akolakisa biso composition ya bamembre ya bureau ya CENI ndenge nini bakompozaka bato wana bautaka wapi pe oye lisusu na deuxième chapitre akotalisa biso attribution et fonctionnement ya bamembre oyo bakosala na kati ya CENI efonctionnaka ndenge nini attribution moko na moko yalaka ndenge nini na suka na yango atalisi biso alobi boye kotala pe baoyo batalisi le plan magistrature il faut bato wana bazala contrôler il faut bayeba kogérer emasaka ndenge nini tata mokonzi atalisi biso ndeko obi te il faut tolongola politique na kati ya CENI to dépolitiser CENI c'est-à-dire eloko ya motu okoki kokangeli tozali kodépolitiser CENI elongo na maboko ya bapoliticien ekoma na maboko ya bakambi ya société civile mpe société civile oyo wapi oyo ali na ngambo ya peuple oyo ali netre oyo akoloba bebo solo oyo euti na kati ya urne nde baoyo tokoluka lokola CENI ya 2006 ndeko elaki politiser epai ya bapoliticien lokola na 2011 CENI ezalaki na maboko ya Kabila lokola na 2018 CENI ezalaki na maboko ya Kabila azwi mwasi na ye Tshilombo atieli biso cette fois-ci tata mokonzi ekola alingi nini abi te bino bapaster bokofinga biso bapoliticien bino basala nzambe bofinga na biso banani bapoliticien cette fois-ci bokambami ya Congo kokufa na yango nakobonga na yango na maboko na bino bapaster wo totala sikoyo bokotia mboka wapi na 2023 yango moni tata mokonzi abi non il faut tosesa baréforme ndeko avant tokende élection il faut baréforme esalema parce que soki tobandi na baréforme ya CENI tokeye na cour constitutionnelle tokosala baélection crédible na mboka ezali nano te towelisa o recensement te recensement te ndeko kobanda ta recensement wana toza prêt à condition que tobanda na baréforme institutionnelle soki tosali baréforme institutionnelle recensement tokoki kosala yango 1 mois na démontre yo tokosala yango 1 mois ndenge nini omoni bachef nyonso ya bakartier omonaka okei na basecteur oyo bavillage telke bamimembo okoyoka wana batina biso bourgmestre rwandais ye ndako oyeba kosala biloko wana ya mokuse ezali yebisa ndeko Kabuya na ndeko Jean-Marc Kabunde na ndeko Tshilombo babanga fayulu te toali pre kokena maponomi kasi babanga te batosasa bareforme tosasa bareforme ate élection soki eza lobi Tshilombo abima le devant te batie Tshilombo batie fayulu tosala élection na journée moko ndeko te ngai fu de fayulu nayebisi bakongomani ya diaspora ya province bayi nyonso bakongomani bayi na Kisasa na base de résistance quartier 3 awa oyo ali lisu ya fayulu moko ya Tshangu yebisela ngai IDPS bakamba mboka na lolenge elongo bami base panike te parce que maponomi kala te Tshilombo bapréparer d'élection mbongo yale oyo nalingaki na bayangwana kasi yebisela nga mpe ndeko oyo okoyoka na kombo ya ndeko oyo awuti koloba bilobele ya pamba na landi ye Mike Mukebai azongi lelo giga akomi kozonga makolo ya Martin Fayulu bandeko ya ensemble kuna Steve Mbikai na Nene Nkulu na ndeko bati luko benda bika bakoyelela baposte yebisa bango oyo alie biloko ya mbwa ajala mbango papa biso vraiment tokomi na pasi makasi banda Tshilombo azwa musala soki musala soki nini ye azwaki wana ayaki po anyokola biso bato tobanda kovivre na kopo na biso ya ngumba na kopo na biso ya mbika melelo ezomonana te ata emonani eza na prix eza te yoko osomba ozwa ata 100 francs ya pamolesa bana te souffrance makasi souffrance Tshilombo bana kota lokuta na lokuta kokosa na kokosa akosaka kaka biso tozo se retrouver te dola bana ekendaki soki ekozongaka soki ekozonga pe te toyebi pe te
Chilombo azokoka ndete atika atia biso tozala nde tozalaka awa bwe Chilombo akotisi biso na se ya mabele tozomona na lisu te e soki akokaka alingaki asala po biso tosala ni tozala ya alobaki te aza mwana mboka aye koboma please aye koboma azongisela biso fayulu tovotaki fayulu azonga aza mpona biso moko toponaki ye aza ya nzambe Chilombo na moyibi na ye azonga soki Rwanda soki nini wana akende Rwanda atika biso kimia tozo souffrir makasi souffrance ekoti ya osakana te ya lobaki janvier kisalume banda janvier yango eza mokonini janvier na ekoka te janvier kisalu ya lobaki janvier kisalume banda kokosa na ye alekisi tika papa tika koloba omoni sikoyo ya lobaki ekolo fele oyebi kote nga na uti babengani bana nyonso tu bametre batomboki awa ekolo ya lobaki ofele na uti na ekolo kote ya nzoko kuna bana nyonso libanda bazotomboka ke biso tozolia te eske tokovanda bo me molakisa zokoloba ndenge wana bana baza libanda bana bazotanga te sikoyo klase ya lobaki ke klase eza ya ofele wapi yango tutika papa eloko ezosala nga mpasi nga nakomi na nga mokolo ozomoni botala azi na bino tala azi na bino biso tokomi bamikolo papa na moke nazoloba bakende na élection bakende kaka na élection oyo akobima abima recensement ezala te po mpasi eleki tozala kaka tosala ndenge tosalaka na yeki sekere oyo abimaki soki abimaki te tokende ndenge wana oyo akobima abima po mpasi esili ileki papa tala nete bana boye tala babilongi na bango okokanisa aza mokolo me aza mwana moke mpona nini kolia ezosimba te mwana moke elungi ya tala nani me zo elungi sikoyo neti ya mboso po aza na mbongo ebele elungi naye ya pete azozonga bomwana po aza na mbongo nasilisila nga wana